na loba ki yango déjà que preuve ezate loba loba sozo comprendre ngai nde na okendele audio wana ya ko polisa nzoto ya bani tout ça bango mibale bayebi soki audio wana ezalaki to ya Gabi aloba ki yango to ya Gabi asupma ki yango Karine Yamado ayebi yemoko ya Gabi pe ayebi donc biso to yoka ki audio wana te ya Gabi adara mutumo adara na ba vitesse ozo panga ya Gabi lo mo boy rosale boya monongo akena ngomba moko alors que Karine a na maîtrise c'est un eleki a maîtrise c'est poli biso arrivaka to za ba maîtrise moko boye ndeti ngai na ba maîtrise mo so na moni leti mukolo moko boya kemabe na osani ana doser l'émission à Karine Yamado a sagi direct a expliqué comment yena na nani na Gabi babebanaki c'est vrai que ezaki que hier a répondu à Gabi que lukato yana bakanda ndeko na yo nanu to côté na morgue té azana voiture pour a voiture azaki nango ezaki par rapport à côté na morgue ya cinquantenaire mambo le gars na bango ya CCC biso to ebité c'est ya Gabi ezaki asilikaki Karine Yamado pe atomboki Gabi c'est na nganda ya Léa ba Nicole Bakata ba uti musika ba uti musika biso po biso sala ko bongo te ga yo mutu moko sala biso ka bongo ba fan na biso na batu musu pe ba yeba te ke non Léa botala na Baptiste ma yeba ke non Léa botala Baptiste na bibisango ya Gabi donc ba vérité on a posé question Bona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Vous nous captez 5 sur 5 chez vous et partout à travers votre site Congo Victoria. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission avec Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la giga, la fille qui dérange. Vous savez très bien le monde artistique. Vous savez que bon, ça artiste mon nez. Na combo il y a des fois où avec na quoi enterré déjà merci na présence à la partie ça c'est tout oh bah ya qui quand le monde ba comédien vous savez ezalaka air moko mati ko soigna tout ça tout que le kala vent moko boyer ya comme ba bela ba sila ba kotaki mais ça fait un temps depuis 2021 combo ya Gabi hein donc Gabriel Bolembo ezalaka ya Gabi alobi boy ya Gabi asali boy mais la plupart ceux qui ya Gabi asali ba mission wana ezalaka na mutu moko nde ayambaka ye parti à la question où a posé à Gabi et ça la Gabi a pété. Parce que ben ngabnanga Jemima ce qui le loboy. Ya Gabi bazo ko beba na bazongeli ko soana le soutuna Karine Yamado et ça Prince Luamba. Jemima ce qui ya Gabi a même be pour la matanga ya ebakata et ça Prince Luamba. Jemima tangu Diana kufaki tangu makame ko ndongo comme que Karine Yamado a mankaki ya Gabi Prince Luamba. Je suis allé à la comédie, ce que nous avons Prince Luamba, producteur, il y a Songi. Alors, il est aujourd'hui mon invité, c'est avec lui qu'on va faire un peu parler. Donc, pour ta cabane, nous sommes là, on va comprendre. Merci à Elvis Pocho, qui est derrière cette caméra. Merci à vos autres pour le montage. Merci à notre poste, je vais vous montrer le pas. Pétrolier de Dallas, tous mes partenaires, je vous aime. La Chine. Karine Yamado, tout le monde. Ado c'est moi depuis la Suisse. Papa comité clé en Hollande. Merci Nayo. Merci beaucoup à mon vieux Willy m'a fait les coffres à mon grand frère Yadati m'a fait mon pays à Paris. Mon artiste Grator, il y en a c'est pas censé dans la marché. Ils disent que le 29 au janvier, prix bien joué au Bima. Au Baba mon appel moi il fait les quoi. Et donc si à mon activité. Donc merci beaucoup. Elvis Fungo là bas pour l'invité là très bien habillé. Il s'appelle Prince Luamba. Papa le tout Malabango. Scénariste à solo. Comme tout le monde a fait son dans le monde à théâtre.
Bamba, bonjour. Bonjour, ouais, santé bien, à profiter de l'occasion on a fait ça pendant la beauté. On a tout balinganga, internet tout c'est dans la presse l'homme problème qui la presse vraiment on a commencé à nous ça là et merci na BP Chico mannequin ya Château Rouge BP Chico mannequin ya Château Rouge mannequin ça là à Paris na France voilà et il y a babi mazolo na médecine approche mutem batayu masama la grande. Merci na couple pastoral, couple fanda, le prophète Médiaka, Nama Marie Médiaka, la rose, l'ex roi papa les grands, tu vois. Pour bien mélanger mon TikTok, il y a Amazon, la gomme boîte, déjà sur le marché. Merci na chez Maïdé. Voilà, c'est Bamba, c'est mon ami Yambo sur ce plateau. Là, on sommes sur le quoi bâche. Nous connaissons personne Diana avec le petit Kabiso. Comment qui y a Gabi à cette émission par rapport à la loi Diana, tout le monde est d'abord de la paix, qui est de la face de chasse pour Bala, l'hôpital de la génération Mona, Coquette, côté côté Karine Yamado, comme on est péné d'activité dans 4T, tout le monde Yamado a comme clasher sur Gabi, et comme Gabi, il y a un ce tambour là. Et le moi, la Kinshasa, c'est 4T na poto, et c'est dépend de ma salle en émission. Pour la cause, on a kaka, l'élo yo boye. Et le coup ndongwani makasi te komona Karine Yamado a lobby que ya Gabi ton ba discuter ka ba série wana makambele kaka ya Gabi le ba neki noko sakana ngato sakana na pollution nzoto et ko sala quelque temps après à kotindaku ba beti so ki peut pese après ba ko bete mbasu donc tant a lobby da bongo c'est que ba vo César Prince Luamba réaction na yo parce que ba mi so to ya Gabi sala ka yo mto yambaka ye. Ok, merci. Na micro na j'ai maibele. Pour mes anines, ils ont battu mususu ba après ça ngana musana salara. Ils ont ba OYP et moi kofinga zalara. Ils ont normal, même président de la République. Assalamu alam ba kofinga, assalamu abe ba kofinga ye. Mutunyon stu na vie même yo so de côté pe na ba YouTube na ba commentaire. Moi kofinga zalara ba super féliciter yo. Mais na osenga na bango to zalara na pour na ça musala ndenge esengeli. Ngai mututu on a bien na plateau na zarawana pour na tourner ba question oyo esengeli c'est que invité sur aujourd'hui il faut tourner et dépendra l'invité invité au tourner question ce que arbo répondre les autres dépendre de c'est ngana kangi na makasité pour à répondre par rapport à baka o mambo no soto loba c'est ngam na semaine de trouble ya mambo ikomaka pilipili car bon ba pesa comme problème kendi c'est vrai que tu es bien fait ce problème kendi ça qui sera zoom na plateau avec c'était à tout cas sur tel pays papimboma fait na biso papimboma sera yambi na plateau avec c'était ba belé o ba ça me sent la bango bien roi ba dayo pe sera zoom na plateau avec c'était yo mo pe jema ibele et ça voilà mais pendant ozonga mambo yo ya Gabi Mambadiana ils avaient une question en autre na ya Gabi. Pe émission ana ya Gabi o moni wana esalema nanu diana kufite. Émission wana moni wana esalema nanu diana akufite. Ba parti oyo tolobela to sola pona mama diana to katarango pour émission koti diana kufi déjà. Émission zalaki déjà et pas ya migra malunzi na pas Caroline ikwa. Pas Diana Koufi, monsieur Kotité. Ah, mais monsieur Pézaï Makassi. Tara to yambere Gabi. Ya Gabi, Tumba. Et monsieur Pézaï Makassi, ce que Diana Koufi. To le bébé Mama Diana. Tout ça, to boque émission? Non. To kata, ba séquence au rose, ça va que, ba tu vas comprendre que, to le bébé Diana. Pas émission écoutine kota qui créé en plaire nango et salaipe ba émission monsieur Salima c'est ya Gabi kolandaye azamutu oyo akendaka keya akenae ndeni akendaka na ba c'est yo retourner boyo mona tiki akeni na mamususu pe parce que tant akena mamususu yo perdaka yo zape muto oza chroniqueur so sani Rolex sangote ozopa nde mambo kene bongo tout ça ina ba coquette mambo belé les gars qui on a ba serre nga dogo ozopa c'est ça et c'est là ngopé nde to yaki sunu mambo ya ba Nicole Bakata mais kana émission nga ndenga lobaki que te wana simino ya Gabi ya mani kote nga lobi nanu o to za ngo lelo Karine Yamado lobi que ya Gabi a lobaka na ye que
ako police nzoto to yebi ke tango voice ya Gabi alobaka na eta ya Gabi ko sakante na ko manquer o ndembi ya Gabi alobaka to ko pa ese to ka voice bon ndeni ni voice o ya Gabi alobaka ke non yo so sakana na position nzoto ndeni to yo kangote ngata ba preuve ya ba voice te to yebi bien to mona ba voice o circula que ba discuter na bango ma belé kota ma ya ba ni tout ça mais zaki ndeni maman ba neko maman ba ndaka bango ba zaki na morgue to zaki pe na morgue ya Gabi zaité ya Gabi zaité il paraît que ba neko beta masolo ya Gabi batu ba zaki ba beta masolo ya Gabi ndenge bimaka oso pa ba beta masolo ya Gabi yo kyango ya Gabi silikaki oh menga azate pour ya Gabi santé zaki bien te na ba bongo par rapport ya Gabi abenganga jour ango pa kita na morgue ya cinquantenaire pour biso zaki na Saint-Joseph to zaki na famille ya Diana toke na Saint-Joseph pour to bimsa corps to ya na cinquantenaire ngala mi komela cinquantenaire te tema zaki jour nga pe à répétition ton corps ekei et le PC na comme na cinquantenaire te et nga voiture n'a pas problème na nzela voiture n'a pas problème et zo biso temps ni na comme na cinquantenaire te ya Gabi benga ya Gabi benga ndeno za na biso te ya Gabi na cinquantenaire te ok na raso za cinquantenaire baké déjà cinquantenaire na baké déjà ndé ya Gabi comme kuna ndé ba meleke kuna bengana ki non ba bengana ki était ba ya Gabi bengana na ba bengana babu ki baza non Gabriel Bolembo ba bengana ye na problème non bengana ya Gabi c'est ça na ba bengana ki ba chronica ba ngola ba ngaba tete ba bengana ya Gabi ba bon ba bengana ya Gabi te ya Gabi Gabriel Bolembo Shaolin kara nyonso wana non bengana ye c'est ça ayaki wana ninga ayaki na ba kanda na ye tomboka wana alors que na c'est ba voice moko kotaki na ba privé oyo biso to yebagite ya mambo ye na comment na Karine Amado Nathalie na l'émission à Karine Amado à Sagi direct a expliqué comment yé na nani na Gabi babebanaki c'est vrai que ezaki que hier a répondu à Gabi que lukato ya na bakanda ndeko na yo nanu to côté na morgue te aza na voiture pour a voiture azaki nango ezaki par rapport à côté na morgue ya cinquantenaire mambo le gari na bango ya CCC biso to ebité c'est ya Gabi ezaki asilikaki Karine Amado pe atomboki so pas Gabi amona ngo bazo manquer respect par rapport na ye amoni que Karine comment ko manquer respect parce que Gabi aza na mwana mukolo kwa Gaëtan Gaëtan wana peso total lebene na Karine à cause à peso at mukolo pe ya Karine on a mto lobby ngana yebi na ngate mukolo ya Karine c'est Gabriel Abota Karine Amado Gabriel Abota moi c'est Gabriel Abota de Gaëtan par rapport lobby Gaëtan za mukolo ya Karine de part et d'autre Gaëtan ko za mukolo to pe Karine Amado pa ko za mukolo on a mto loba c'est que et comment qui bango la bango bazo swana ya Gabi adara mtumo adara na ba vitesse ozo panga ya Gabi lo mo bo rosale buya monongo akena ngomba moko alors que Karine a une maîtrise c'est un eleki a une maîtrise c'est même poli biso arrivaka to za ba maîtrise moko boye ndeti ngai na ba maîtrise mo so na moni leti mukolo moko boye akemabe na sani ana doser a mukolo akemabe na doser vous appelez qui mo pa akemabe iteke nga mukolo na sani ni na doser pour aoluka mankenga oso panga pour lelo yo koma mutu nyonso tu aoluka magneti ngai combien de fois ba makanga belé oso talike na théâtre azana niveau na ngate ngai so na théâtre na beta masolo ya VHS bande vidéo VHS na beta masolo ya CD pena na beti su masolo ya YouTube comment télémaka wana boko mona comme bino nde mutu boza ba mbiaka na théâtre non pas mbiaka même si mona pas YouTube a jouer ko leka pas mbiaka na carrière na ngala azana ngo ba mbiaka ba belé bambiaka bazé belé modéro ba bambiaka na venanga modéro totokani mbiaka venanga modéro totokani mbiaka Nico Shege ba venanga lokola ba Lule Leandre Lutumba mbiaka Nico Shege ba venanga lokola ba Fioti Ngoma mbiaka ngamna otanga ba kombo ba venanga ba Fioti Ngoma mbiaka tozulora ba venanga Christian Pes na otanga ba scénariste mbiaka ba nan ba mbiaka ba belé ba vena biso ba Mbuta Masebe ba mbiaka ba ça vraiment ebelé ba mbiaka ya ba scénario vraiment sikoyo ya Gabi ne Amado baza batu moko boye so tali ya Amado a okende ya Gabi pa ki ya mutu créer bongo ba voice yakina
na groupe biso tout oka ba voice alors ba voice OK na robagelo maladie okufa yokango na groupe to yokango te voice wana to yokango te na groupe ozoba na voice wana to yokango te na groupe bando solo la Yamado lobby et pas na que Gabi a supprimé qui voice wana toi na kata groupe solo mo continue na groupe so mu ta supprimer biso tout na groupe to mo ki da supprimer quoi supprimer ndenge ngo na PV abia Gabi a supprimé qui c'est bon ba yebi ba vérité biso na bino to yebi ba vérité te ya Gabi na yebi pété ya Gabi so la voice bongo je ne sais pas pour ya Gabi ya la voice monte bima arosala batuma be arosala boy nanu ebimate ozopa nanu ebimate asilikaka nanu pe bimate mais na ebité soki pe asara voice bongo et pas ya Karine Yamado oyo ya Gabi asmara na ebité tout ça maman pe comme mystique et là ngai na mola mabe même Yamado ayebi aotalanga Yamado na bengai na PV na benga Yamado na PV na ebisa ye na ba message de rapport à téléphone ebungaka tout ça na komela pe ba message na benga na ebisa ye orosela lo ka bongo te pour Gabriel aza ene na yo ada yaya ave ne na yo soka bungi zala na kosa nini et puis ça ka mo peut-être muta théâtre na kata groupe wala alobaka otsa ba mungu na expliquer ba tout c'est ça na lobela Yamado zana yebi na lande na PV ton ba voice ya bongo na lande Yamado na ebisi Yamado quel que soit problème au sel mabe il faut qu'on quitte ba voice non to yongo ozali kolo tango ali kolo c'est que ozo manquer ya respect mutu muso ko loba oza raison o lobi mais o lobi na tomorobo ya se mais likamusu so loba ki yango na tomorobo ya se ezaki nango ya bien mais si on le bien tomo ya likolo a teza ya malamu mais ton oyo utilisé likolo c'est que do manquer ya respect quel que soit ya za mabe elle aura leti grand frère to grande sœur ya Yamado devant batu Yamado zo lobeli na voix morobo ya likolo batu osani ba benga nani Yamado impoli bon condamner Yamado quel que soit problème na la nepe ya Gabi na PV na solina ya Gabi même si à Gabi quelque soit pour qu'il y a un problème oyo boité beaucoup on a niveau té oui Yamado dans leki mais il faut y baper qu'on respecter leki pour les kasa nini à respecter yo na ebi on ngo zalaka boluka botala na se na la naki bango mi balé na PV nzambe na likolo azo kanga non parce qu'on appelle un rôle à songi on appelle un rôle père ko ya ko sala paix réconciliation non pas songi non ka ba te bela bien tu reconnais pas que non ouais loi na bata tête oza comédien il y a le bosso te aussi ma micro mais oza pena comédien le bosso OK oyebi ko tout ça batu mi tout na plateau prévaner que oyambi pena ya Gabi ma Nicole akufeli leki na ye azolela mais comme ko tourner ba question pourquoi tout le monde na matanga na nte ya pe ngapi na matanga na ngapi na kufela ka nani pe ayakate ya Gabi ke na ngwa likolo tout ça question na on a répondre ezaki na obèse ya Gabi ezaki na obèse prévaner sur telle émission na tina suka au monde ya Gabi a changer maloba ya Gabi a salé on rapport na luka ba temps fort na na matin ya Gabi ezaki na ngobezi prévaner vela nga po firenza za autozonga na poto autozonga mimika bongo azaki ozo pa so telle émission na au monde na tuni ya Gabi ba question na telle mi pose ki tournage nanga ba émission presque non so ça na tournage nanga ezaki tournage nanga ya film na tuni ya Gabi ba question na telle mi ya Gabi azongi singa ozo pa pona luka to glisser place wana kaka a luka à répondre makambu ya Nicole na ndenge ya bien a créer ki yango bongo pe prévaner jour abokaki émission abokaki na matanga no tala ya Nicole Alexa même maman ya Nicole ozo pas ya Nicole abenga penga donc émission koti ya Nicole bakata masengu serna ngabenga ngape ozo pas prince ouais tout c'est non kolanda batu oyo bazotindelo ba temps forté kolanda bato bazo benga yo bataki songi te est-ce que on dit que Gabriel Bolemba ko fa dans la plateau allo ba mabe pona yo non isablo musuya Gabi akota rapo ala musana kaka
YouTube kaka ezaka nango ndenge wana. Ce qui est aussi vrai que ya Gabi on dirait comme si alingaka te Nicole Bakata aza akanga ma comédien mususu on dit alingaka za la base la kande bazala kaka la bango mibale. Non ya biso bongo. Ya Nicole so tali so do azo ba camarade sika. So do tali na nouvelle oyenge. Na nouvelle oyenge Gabriel Bolembo a esima ya Nicole. Na nouvelle oyenge esima ya Nicole. Ya Nicole a na ba camarade. Ope ya Gabi yaki basaki camaraderie na bango na ya Gabi bazena bazara wana bani tout ça bazara wana bazui camarade simba bazwa camarade sika quand yo lobi wana boya Gabi perdant ba camarade sika ya Gabi za pena attaché makasi za pena ba camarade sika za pena ba camarade sika o bazana ba camarade Nicole Bakato comme za ming na Ange Maïcha ba okangama to ya Gabi za na ba camarade sika Ange Maïcha ya Nicole azokama pena Ange non pour mes anines ya Gabi na moment on a matanga ya Gabi azaki na problème na ya mama ndako sko Ange Maïcha azape mutu ya Gabi azape mutu ya Nicole na moment na sali que Ange Maïcha tana ezaki nango vide azoya ko consoler moninga enge bateke bakanga na bango bakanga ezango normal bakanga ya Nicole kamara peka teke na Ange ya Nicole atara te mutu ya okanga na akanga na ba coquette akamani na ba bango tu eza ba Gabi eza bana balana la bango ndenge ba mama ya biso ya kala ya théâtre bazaki ya baleki mama ya bana c'est ça papa a répondre ma mususu eza ya Gabi a créer ne kaka o sati a créer ne kapo aningisa ne kaka ma mususu pe ya Gabi kotala ye amutakanga na ye makambute na mutema ebi ke le pela ba tisiko apporter ba comprendre que et là tu ya ba ko ya to mola ngo ka yo créer buzz na ye mama ena ya dogo mosopan akuta na dogo seranga de la paix akuta na ye na Gambela ya Gabi mo alanda dogo nini boy onde ona problème yo zolanda mosopan ya Gabi mo alanda dogo mosopan est-ce que vous la bongo pesa mabe yo zo eba ke oya sala buzz mais tango lobe ele kwa odo déranger do tuka baninga odo zoksa muninga motala même ça lo ba mabe alors wana que non yena coquette ba génération moko yena coquette ba génération parce que yo na coquette ba to yambana apese ndeko na mbote na baka leki na yeka ndeba to leki na ye parce que ba fan ba osilika mais bino boda bino bima fan ba osilika comment mabe apesa ke mbote bakutana ko zwa blora mama apesa ke mbote mosopa apesa mbote so talipe tango ando tambusa telefone ti aya aluka ya panne konelea usopa aluka boya kyango akima kyango ya Gabi na lea ba tsoko bona te ba camarade ba tsoko bona te mais akota ki ba vie privée makasi on a vie privée aller aime soit musu ba yebi bango ba yebi mamna bango usopa bango ba yebi mamna bango petambo akuta na rane mitso dos usopa c'est ya Gabi pana ye na coquette ba yambalaki ari pe parler tout ça ça que pas bobo manoka c'est que bandeko ba kabana te bandeko badana capitala Gabriel na Léa na ba Nicole ya Gabi c'est na nganda ya Léa ba Nicole Bakata ba uti musika musika biso po biso sala ko bongo te ga yo mutu moko sala biso ka bongo ba fan na biso na batu mususu pe ba yebaka te ke non le abotana na batisa ma ba ki non le abotana batina bibisango ya Gabi donc ba vérité on a posé question te ngana vraiment mambola te mambola vraiment ngai ngana yeba na te abotana na batina ngai mambola na yebi oyebi ngo pozo banga ndeko non te na yebi te ko tsanga te ke na yebi oyebi na yebi mambola te muta comédie o te na confirmer mambola e senga bakolo mwana ozopan baleka ba confirmer ozopanga ya Gabi pena le bongo ba le ba ne kaka ya ngo ya solo te yo esenga bakolo mwana baleka ba confirmer te za ngo ya ngo ya solo te ya Gabi le baki bakolo bana baleka ba confirmer o ya Gabi le baki yemo mutayebi sora le baki ya solo to abeka lokuta yemo mutayebi po azape na ba preuve te c'est yemo mto ayebi créer ne ka buzz nda créer yemo mto ayebi c'est ça alors on a roloba yango wana vraiment. Voilà, donc je suis avec Prince Luamba. Vous comprenez le Prince Azobanga parce que quelque part on peut travailler à Karine Yamadou. Nabine te na Zobanga. Na Zobanga. Nabite na Zobanga. Zobanga, nabite na Zobanga. Soit c'est na condamné. Bref, on dit na condamné qui na bisi na condamné qui Yamadou. Na oya sala ki na condamné qui na yaki pe na condamné ya Gabi. Et le bite na Obanga. GB
dans la carrière dans ma cop oyo ya théâtre c'est que to se respecter en kaka ezate na robanga pendant le bal kamo vérité na lo babo vérité tangu biso to tonga zara mambo belé le lo muna bona ba YouTube na ba théâtre bazarate ozopanga e belé ba na combo na mona ba onde ba ya théâtre ndebe ba ko tanzonting e belé ngio batena ba place o ma bezali na ba ma bezali ngai bato tenir nga rigueur te par rapport à ba question na tunaka ozopanga na tuni mutu question les autres dépendent de la monde de Yamado, pour te compter dans la membre Yamado. La toute une question. Et puis c'est sur Olimbisa, tout ça pour la Sagina, Gabi, Yagaba Senera, et Bakata pardon, Bani, tout ça, mais yo, tout ça, oui. Et dépendre de Yamado, réponse ou répondre. Mais n'andé pas solo Gabi Azaya, à cause de Nani, pardon, la mission. Na lobby, te que, aux autres copains, à Sengi, pardon, ou Yabato Yamunia au Senga. Au Sopenga. Engelo bateri soroza yaya rosenga leki pardon te so sala leki mabe te esozo ko penga te nazan ni pour ni contre ba mo ba da poso na ozali magozo kima batu pana ngai engelo banini ya gabe mona pardon a rosenga bangote na bato ngana tangaki aboyeke mabe o ya saki bangote bref andi na émission sanga ya gabi avant problème te mama bona nene ozo penga ye pana mona ki ke a choqué peut-être bakata Asenge bakata pardon malgré abisake bakata osopan asengaki e bakata pardon osopan na batu mususu amoli ke na tuni mambu ya FK non to sengana to bengana bani tout ça mais par rapport ya ye na monaki pardon auto bani tout ça zaki na ndenge mo ya ja osopan oya monaka osenga pardon amonaka osenga ezo engagé kaka ye ils ont engagé ngate muntu na tuni question yo papa songi OK de ce ba Karine Yamado que tuna ye que na tuna ki ya Gabi par rapport à pardon a senga ka Nicolas Bagata sengi yo te donc ça yo te pousser que Nicolas to ye ba ki que maman le ka ya bombale po baza batu moni tokoti anasika ozopenga moni na été soye peut arriver ka soki ongo koma na nemo bo neti to arming na décembre ongo kota anasika omoni ke batu ni na sala mabe tokota na sikana kota mutema pembe arrive pas senga pardon ba oyo sala mabe tokoti pa na sikotali tokota na sika ba na sala ba mabe na ne oyo utoleka omona ke oui na saki ba oyo na senga pardon ozo panga ndela ba pe na nani olimbisa te ba oyo mona ke choka ba solo mabe na tangi bolembo yemo répondre tiliwa alors que place dans les apps ozo panga question nanga eza liwa ezo engagé ye parce que tant que ya Gabi le baka ba émission le baka ba coquette ya Gabi le ba na coquette comme ba Karine Yamado ezala raté Yamado ke akota na likambo kwa madiembika sko le bati liwa na ya Gabi ndé c'est ya la première ya Gabi na Yamado ba sola te ba sola ala bi da tiliwa te ezala kata ba recherche na bien est-ce que yo ebi que batu belé yo na bango bobe ba ba petit liwa bo sola Ndemo yebi tala ko nsobotama ti okomi na ajoje ma ebele ezana bato pe okatana makasa to solate bokatana ba papier to solate me bo solola mususu ezala ka ya nati ya Karine wana Karine nonde ko tala eboye na ebi na age nete momona ka da mukolo omona ke na oyo ada mukolo na 52 ans maman ne je crois 50 abi 52 ans maman na 52 ans parce que maman ne 52 ans to kaka maman ne 52 ans mukola gaita yobi Karine mukola gaita yuma utoloba ke gaita mukolo na ye na sa confusion ce qu'on a tela pena bien za mukola gaita yosko tsa Karine agini Nkosoko ya mbinga monto ngo saba monsieur po oya manga juni to ya manga juni pona répondre to ça analyse hein bon ngai problème ngeza nini eza moto peli lo mo nini moto peli ngai te eza invité na ngamtu apeli simoto eza ngati eza ngati na apeli simoto eza invité na ngamtu apeli simoto eza question simple on a tunaki invité na ngapeli simoto. C'est ça. Est-ce que vous avez tant makambo la duchesse bimaka oya Gabi alobaka ba mama lunga tout ça et kenda kekei et ko longwane comme sous dossier comme Mbadiana et que ba comédie tout ne ba sangela ki ya Gabi ba retirer la charge mususu ya place mususu ba groupe mo bozalaka net si ko peut le quoi Karine Yamado le biké ya Gabi atinde la voice parce que one est que ne fait une preuve et comme il Gabi oh nga
nabeki na bomana na poser nzoto de se makamuto sala m azali problème banda ese bana mobala muto azu problème comme ce ko problème nanga et c'est ba preuve bo mo tepe na temps pe funu boya pe na ngambo ya Gabi bino ba comédien bo ba pe ya mado eloko lobi wana ba lobi ba solo mabe ba police to l'accès preuve tes place ngaza ki wana na casquette mususu il y a une casquette à comédien té chroniqueur il y a une casquette à scénariste té metteur en scène té il y a une casquette il y a chroniqueur c'est ça question on a posé qui bah côté mususu au police en autres il y a une émission à Barési c'est une émission il y a confrère nanga Barési Baza mais c'est les journalistes ozopanga tant que tout ça on a plateau tout on a plateau ndetinga so na plateau oyambi ngasko na casquette il y a deux casquettes confrère na yo artiste et scénariste metteur en scène mais tant on a plateau on a posé la question na za sous la casquette il y a scénariste et na casquette il y a chroniqueur voilà OK kitoko kaka ninga kene ko basikoyo et pas ya Barési Baza qui ya Gabi ko poser nzoto ce qu'on est na yambio na miso ka ça comédien pour ne quoi présentateur té bon au moins na ndeka comédien tant ya Gabi ba tu peux ba ya Gabi to lingi té ba tu passer ba émission non puis ya lobi ya Gabi ba pour jusque là non moi té mutu mopta ba keno kaya mado eloko lobi wana la ça ba pré wana ko sali muto mona té so la nenga na débit na baki tout ce là mona audio tout ce là ko yoka audio mamute ya Gabi abaki a police nsoto ozo penga tout ce là ko yoka ngote na groupe pour ba audio nyonso ne ko yaki na groupe to yoka ba audio tout na groupe na so la nga na tikala ko yoka ngote yango so la ndinga ba to tala biso balanda nga na débit c'est que preuve exate na lobaki yango déjà que preuve exate loba so zo comprendre ngai nde na okindele audio wana ya ko police nzoto ya bani tout ça bango mibale ba yebi soki audio wana ezalaki to ya Gabi alobaki yango to ya Gabi asupmaki yango Karine ya Madoa ayebi yemoko ya Gabi pe ayebi tant biso to yokaki audio wana te yono bike preuve exate ya kolobake a police nzoto bani tout ça preuve exate na depuis na lobaki on était sozo kanga pe ya ba réputation à mutu tant il pas le but de ya Gabi qui ya Gabi ba ko police le quoi réputation ya Gabi bien comme si Gabi aza mutu moko boye abaka to bambaso comme que mutu tala zo kambaso ah c'est que za la ya Gabi bo baby c'est da image à part nenga loba ne ba vérité mutu suna casquette mobe ya mutu abaka to bambaso ce que pona yo pour likambo esi la que non pour ne pas comme ba preuve yaté ce que le quoi la réputation baby dans le monde entier ba telle émission ba to so linga ya Gabi comme ya Gabi pena ozala besoin o ape capable ko sa mutu mabe ko boba mutu pour posséder mutu mutako kufa mbaso mutako kufa sikopo na yo ya Gabi asani atika ne ka boye ou bien ameme na justice ezala ngo YouTube ya Gabi moi ba ezala ngo YouTube na ebité ya Gabi ezala ngo YouTube mamuna bango mibale bango ebinde ba jirango ba yebani ba vérité bango mibale ozopanga ba yebani ba vérité bango mibale. C'est ça, on a rôle bayangwana na zana tena bagaya mameki na justice critimoko na émission ozo boma manzaka ozo lingo la saka keno ozo luka kimia yo mona koso nebi ke no ya Gabi kaboko tika ngoti ya osola na Gabi ba tende na totala on pe na yebe le connaît te connaissant ya Gabi kambo ko tika onte ya le quoi réputation c'est kambo réputation Tumba jusqu'à là on a répondu mais mais na benga qui paye ezaki avant hier je crois lobby na sola Gabi Maxi Bondoé na poto na pension bote to solaki senga to sur la conférence pour nous balobani basona ya Gabi baza bandeko Maxi na Gabi baza bandeko Maxi film mongo boyanga ezo makala mingte na sangsara poto Kinshasa ya Gabi a joué belle série à Maxi. Gabriel Bolembo a joué belle série à Maxi. A d'autres mais la libala il y a petit frère naie na Maxi Bondoé que moi na wana aza moi na ya ndeko na été aller qui na été que mono babota na ndaku ba oso la peine à téléphone c'est ça na comprendre que ya Gabi bolunga bakawe baninga na ye bata théâtre na tala soki ndeko nanga o aza ya kolala fona bete moi chuki mo bela la musé donc ngande na comprendre c'est que d'abongo ya Gabi na problème là batuté ya Gabi romona l'équipe ba tumbi mais ya Gabi beaucoup t'aimes pas mon bête mission yando nanga ba bête mission tout ça donc on parle ya Gabi romona lobby a tous un problème na ye a tous un problème na ye a lobby yeba on a mutema. Exactement. Pour moi, le bac est
bomba mamute na tonda na makambo na bimisa yeba on a mutema ezarapete même Yamado na biki Yamado ya gabi dans de connaître peut-être si maman sur les cas je pense que Yamado a lobaté si maman les cas Yamado a lobaté Yamado on a peu sousté ça fait ndenge Yamado a lobby c'est à senti c'est tout bon le petit liwa ba lobanate ti liwa si liwa et le quoi que non même si Yagabi a koufi c'est que tout le baki magdonene ayate ça parce que pays Karine Mado a koufi c'est que Yagabi pas yate. Tu penses que ce est né à théâtre ba bengi Yagabi né Mado afin sino botika mambo Yamado a lobana ba né à théâtre que non on les a marqué sous respect ba mankai kayo ne la plateau non ozo comprendre ezake oui ça ba ene au lobate mais le quoi yo wanu enete ngwana albano que non ba ene à théâtre eza ba camarade ya Gabi eza ba camarade ya Mado basoli ya Mado tu ya Gabi tika mamo soki ya Gabi et soki ya Mado a insisté non moi ga marqué sous bato respect et autant on a mtemate ozopa ezara que peut-être to indi sara mboka nga YouTube le quoi c'est que opéra buzz Yamado actualité zate Yamado mo yeba la musaka Yamado mo yeba ya Gabi pa yeba ce ezabe tout ça et senga na Yamado na tourner pour Yamado ya beke so ba bien na plateau mais ba ba hôtel avant ba cliquer mi so ba beke Yamado na plateau so ba tourner question Gabi ki mabe c'est bon ya beke tam su yema beke na nikara tam su ba ngala ibila ngate ngala ibila ngapete c'est ça. Bon, on a évité maintenant de confirmer que on baise mais on sera bango. Yo to va appeler la chaîne Karine. Peu écoute avec émission. Ah oui. Parce que ya Karine ni Karine ndia bongo papa na ina tête dans la Géry Cobetox. On a ko ba za moi na Géry Cobetox. Papa na ya théâtre Géry Cobetox c'est moi le bango. Papa na ya théâtre Géry Cobetox. Que Géry mta salaye pas za bongo alben pour l'émission na. Géry mta salaye pas dans le loya ma. Ça la rappellera acteur na actrice. Question na yo ezaki papa na ya théâtre. Question parce que les gars quoi acteur na actrice question na yo zaki papa na le parce que acteur na actrice qui bongo c'est wana so yebi bango bien tu za mutakala na théâtre to ko ba info pas na yo question na zaki que Cobetox papa ya Karine abi oui papa ya Karine ya théâtre le loso Karine Mado aza Karine Mado c'est grâce à Géry Cobetox et pour yebi le long la musique so peut même sous toi d'abord président à cause de moi danseuse na et les kanika bongo on a tout ni question bazaka papa na mwana na théâtre acteur na actrice on toye bango pour fréquenter ba leader rebelle peut-être maman ya rabnou na musique ya ngo tam so rasipi na théâtre ya na ngo mais ezango lwa na ti trobo ya ngote mais côté ya point wana nga za na confirmation te pourtant bazalaka ba mi bala à l'époque wana acteur to actrice to papa to président na actrice na ye na bana ko fréquenter bango te comme les botika songi tant boyeba que no yamba prince Luambo j'ai matuna na question yo ya on a tuni question netini on a tuni so balaka papa pena acteur actrice papa na mwana na musala yo binanga bazalaka bongo tout ça mais yo pena est arrivé là tate que aux moi actrice nao chérie non actrice tangate tombe actrice tangate c'est actrice à groupe nanga moi c'est nanga isa actrice et moi sinon na yebi na lobby apa moi sinon pour na tanga na komote wana na moi mote mais du na tanga te na tanga te na Gabi na émission na sala na e pelise suzai tanga quoi mère ah j'ai salué ma copine Chada Mbombo Chada moi ça choco madame na ye so tanga mte malongwa madame t'as pas yé ata mutum soupete ata chroniqueuse ata mutata olinga te salut bien vraiment question monsieur Zani na tuni déjà est-ce que ndaki madame actrice te na lobby a pas yé et communauté na ndinga ki chronique bo si m'appelle micro olinga pe ma chroniqueuse non pourquoi oyebi so yebi tangati so yebi tanga non parce que c'est un plaisir ko ya mona plateau auteur web sanga kana o ngala tendance to lobana te mais la mona yo ke nanda katana soko senga pardon bo solo do za pe mtu moya ko luka kimia tendance dibinga legnanga kasi nga moto so na pe bo ba ke bo solo la te bo yo kala te mo ke tina yolo parce que nita ke na ko senga pardon c'est la famille merci tendresse bino webi lelo ngai bi tendresse mukie
Vous avez la tendresse, 21 quelques. N'habite tendresse qui est, on a papa lobby. On a un couple, il y a papa lobby. Vous avez tendresse, ça ndekunanga les lotés, yakala. Koba qui n'a qu'à s'engager pardon. C'est un épisode qui a s'engager pardon. Tu me savoir, tu me savoir. On a la chronique, on a posé ma question. YouTube quand n'est qu'un narandingwala. Vous avez et qu'un la tendresse quand est là. C'est ma sœur à moi. Alors tu quand mon thème, tu quand la bakanda, ti wapi. C'est un pardon toté. Non. Ah. Tendresse ma sœur un pardon. Tendresse ma sœur un pardon. Ya nanga tout ça we nga bi ale lobby te bandi la personne leg nanga di binga c'est un pardon ya so dali les tout ça bobo ya nanga c'est bon ça va yo peu aux leg nanga bani tout ça to ma moto di binga mais ça on peut pas bête sur un 5 pardon so te soigner te azaka ndo lobby zaka ndebongo tendance c'est un pardon c'est normal c'est la première fois. Ils ont expliqué, beaucoup de gens ont monté. Et pendant que ils ont tendresse à saigner mon pardon. Tandis que nous avons répondu, nous avons une émission, ils ont tendresse au thé à la Liban de la caméra. Tendresse au monde à Wana. Ils ont tendresse à la Liban de la caméra. Attendez, choses à ramener sur le fan de eh, Libinga na mela, ensemble la ngape na kena nda couper ni ya ba servir yo. Na lié, tendresse au monde à Wana, attendez so bukan sa Wana te. C'est normal, tendresse soit mon casale ngai mabe. Ah c'est ce qui c'est. C'est normal ngape soit mon casale tendresse mabe. Ah c'est ce qui c'est. C'est ça, c'est normal. Voilà le combien. Des mikolo. Des mikolo, malika nderolanga. Tu es presque tout ça tu comptes la gueule. Malika ah nderolanga ni nango. Ah, somme na ça mabe limbisanga. Est-ce que ça mabe? Malika mania. Comment c'est passer encore ba pardon. Parce que qui te la bike Malika na bisa que son monnaie ça ma belimbi sanga to senga qui est oui Malika tout ça to la sur matanga nini lomba na bi Malika ndonanga YouTube ga bika kenaka so monnaie vous ma na ça ma be c'est ce que c'est tout et ça koto ba sengi pe koto sengi et ça vraiment qui stoko maintenant pour en gros poto 6 na biso dossier oyo ya Karine Amado pour na yo sifu babino que non wano juge mais au kata yango au kata ngunde na condamné bango mbale les qui na maîtrise et pas yaya pas na maîtrise et pas ya leki na condamné bango mibale y arrive après les qui nga bando ya boé yaya a doser ya nga bando ya boé les kasenini a doser bango mibale l'accent qui est bateau les coloches c'est ça il y a un moment qui est bon alors que place m'soro mona qui ngaleki ya qui est ndengenini usani ah ya qui utina se usopanga ya na mona tana na kanda mais c'est un peu kakito côté pardon si ça ya na moni tana kanda 2 jours après dans le kayana sona ya boy tout ça ya personne moni que leki asera kene alek na magana ya alek nanga peut-être le mot va se payer na monter na tika na nboué 2 jours après dans le galek na to sola zobenga tangu ya Nicole ya lobby Karine Amado ya Nicole bakatata mukolo ya Karine Amado non alobi que ya Nicole aki pa na ye pour luka aboma moto ya bangona na Gabriel ya Nicole ya asa nini akitaki ozobenga c'est ça et arrivaka les qui ont quitté pas yaya père au kita et pas les qui n'ont so ngala condamné bango mibale mais pour conclure que Yamado aiba que ya gabiaza leki ada yaya nae quel que soit problème il face à nini a lukape qui mia na mambo nyonso ba luka qui mia biso doza to sara ba émission matière écoti to sa nini to sa biso ba émission rara mais ça les arabes na mona ko sona ndi mingi ka bande bande ko nga bas ndi ba mama mbutu mutu mino mbale za la pena te na boyoka ni somba ya raté to na tête to be bana mi bale mais écoute la neni ya to ya mani pe we ah ba peso bien ba peso bien ba bébé bien to baé et ça malon ngeni Caroline Ikwa TV Caroline TV Olobi Caroline bana ba bengana kuna chaîne do kende likolo
Donc dès que le quoi moi libabe bon pe na chaîne kolongo na chaîne penza en tout cas félicitations na ba réalisateur tout ba na kata chaîne. Félicitations na chaîne Caroline Ikwa Kandobe qui est likolo. Et ça normal. Oui là on a rappelé bien. Félicitations na chaîne Caroline Ikwa. Oui là ni polongo. Non si sa question tout na se répondre. Chaîne qui est likolo, ngai na bok longa ba fleur et ça toujours qui est bien. Et qui est bien, et la chaîne on a linga mingi, la PC Caroline Ikwa Bambo te pesa zali, pe salon mobimba Caroline Ikwa bino tout. Wela nini bozalaka bien, wana ndeko na ngai bokila lo contrat et sili, contrat sili et na une tiki, c'est-à-dire comme contrat. Prince to travaillons pendant autant de mois. Moi les coquilles, est-ce que Prince n'a pas renouvelé? Tu aurais renouvelé la BCT, tu as un engagement à la chaîne Moussoussou, tu as un engagement à la chaîne Moussoussou. Soit c'est les 3 chaînes ici, Nassanini, tout ce qu'on a beau, mais moment où nous sommes dans la pousse en anglais, dans Zana, c'est la chaîne. Nous avons travaillé avec nos collègues, nos comédiens. Aux autres, la chaîne on a l'inga mingi, la chaîne on a l'inga mingi, na peso Caroline Ikwa. Na peso mbote salon bomba na peso nombote na sona suka déjà moi monsieur c'est sinon na bio za na yo travailler ba collègue no ba comédien oh est-ce que ça m'a bien na lobi bongo te neti yo za olingano mingo ça la bande ko no ba comédien est-ce que ça m'a bien c'est ça na bien non m'a bien. Voilà, merci beaucoup, tout est bien qui finit bientôt comme la sona suka c'est quoi kapanga à travers peine ma chaîne et banane ba théâtre na ngobana otangelo batu musu moni batu musu sport ta polémique ta kimia chaîne wana ba komona ba batu musu mona ba chaîne wana ba komona bango musu sport mona ba chaîne wana ba komona bango te ba dans ma chaîne wana so landela bien et da bango te et belé et belé est-ce que bige combien de chaînes o ebenga nga ba proposer nga ba longola kombo ya chaîne ba tsa kombo na nga na boya na boya. Tout ça comme le prince Luamba, tango ça émission prince Luamba chaîne ayo et go mata na boya pani et souka amabe et souka amabe vomi na ça nini na se sacrifier na chaîne oya ngai moko mamutu ngai moko ke oyo na tie kombo na nga et après mambu mutapoto atali mbongo na ya salaire da juste oh atali bena be fin du mois $5,000 et uti na YouTube. On parle de belle monde na ba chaîne ba travailler na héros a combo na été mais ora sa chaîne mais chaîne était so na combo na ye mais chaîne était ba tira combo ne peut bien deux fois yelanga na boya langa merci beaucoup là ba mon chaîne pende ngai nyonso ezaka ta rezate ya Nicole bakata wana ba te bande kone belé ba leke belé ba fongola ba chaîne ya Nicole ba ki ke moment ekoka moment où ekoki so beti na bakata officiel ba vie au salante moment de ekoki on so pas moment ekoki yango la makambuti c'est ça c'est normal prince lo mana ozateke oh la merveille ça qui chaîne rappelle na sa chaîne oh j'ai mai bela sa chaîne oh sa chaîne non c'est un moment la vie que mikolo fait ngap na betape na bet na mamulanga na ba fine bele balinganga na ope balinganga mais ba mona gena na kisongi ben internaute tout surtout ba abonné à la chaîne oyo na ba abonné ba chaîne on a travaillera na zana pour na bino na sa émission ndenge senga na sala soit dans je na plateau na obercer je ma téléphone a poser ba question si vous pensez en combo ya problème ou kendi après par rapport à ba question c'est ça total appel va sur papimbo ma va na plateau a tourner ba question oh ça dit que oui muto fali là oui na émission c'est ça jeter c'est ça voilà merci Souka au kolo banini par rapport au film est-ce que ça a marché tout ça au PCP numéro ba dédicace n'importe aussi bientôt là ba film ezokota Jani ba film ezokota ba Jani na peso pembote Jani 5 na ngai na PSP Duche Kapanga Ours Blambote master nga 2 minutes mbote Metapinga mbote Maxi Bondoeli Pati Prince Tumba ba Vemolai ba vela nga Fiot Ngoma ba vena nga Apo Firenze ba master nga Anseluzolo Boze Bele ba Alisala
Bah Christian Petit Bino tout bosé ba mère nanga maman Bomengo vraiment merci. Ezalaki ba joyeux anniversaire na yo anniversaire pe ya esengo to leka ba to sona bango tout maman Mabele vraiment ba mbote vraiment yango wana vraiment film Calamité Zobima ba film Zobima bima Calamité na février bo mona ba film Zobima vraiment ebelé. Bo continuer ko s'abonner numéro za plus 243 90 52 71 590 plus 243 90 52 71 590. Il y a eu Prince Luamba Paul Moukendi après c'est Papa Lutumba Simaro ya ba scénariste. Pe Jacques Prévert. Pardon? Jacques Prévert. Et Zara déjà. Maintenant nous avons activé on était. Non on a activé on était. Et ça nous avons activé. Jacques Prévert écrivain français à Koufa. Merci beaucoup, hein. Donc Prince Luamba, c'était un plaisir malgré baninga tout nzambe. Pour ça aussi monsieur Zate metokomi ngonga botenga baninga tout azo bala bala yona mwasi no 15 ans de kisheri mais c'est pas grave d'abord pambola kaka beaucoup bala na Elvis Pocho merci pour les hein te na lobi kaka batu omsu bakoma ke basuteni yo bana pe 2028 baninga tout azo bala yibo ça va 15 ans on est premier dernier. Tobala pour du bon. Liwande muteka bola biso. Mutumuso mona balati alliance. Babala balati alliance. Mais mutumuso balati alliance c'est mais bolingo eza makasi koleka bato balati alliance. Alliance c'est synonyme ya bolingoté. Honoré ndé papa baliam. Yoka to se faire comprendre. Zopan alliance c'est synonyme ya bolingoté. Alliance c'est ça qui est officialisé bolingo ya ngaina. Moi c'est ça synonyme te ngo ba ke lingié makasi. Eza bato msusu ba fille belé bazana ba alliance. Ba osara buzoba libanda. Ba garçon belé bazana ba alliance, ba osara buzoba libanda. Bato msusu mona pe moni ba boti pe bana baza ndaku moko ba boti pe bana le pe ba balani. Mais ba boti pe bana. Ba boti bana bana pe ba koli mais le ba balani. Ozopanga ko bala to bala ateke po muto abalinga pe na bala. Muto abalinga pe na bala. Ozopa to bala pona bongote. Nous sommes en attente. Tant on est aux Alapes, bientôt là, bah on s'est là. Voilà. Donc comme on a sous commentaire, merci à l'assistance à la merveille. La merveille. Et aussi merci beaucoup à notre boss JB Koumalou, téléphone pétrole de Dallas. Hein? Comment est la merveille? Et la merveille. Voilà donc c'était ça encore une fois mon boss JB Koumalou téléphone pétrole de Dallas. Ado Senga depuis la Suisse. Merci Naïda Di Mabi Mokolombe na kata Paris. Ba tous ko nga jema ibe na lingablo moi trop na kakablo moi koleka donc c'est avec Magali Nani. Ouais, Magali Congolo, c'est ma soeur, très kitoko, très bien. Tout ça bien, tout bien pété des comme ma pinipi là, ma sanga taba, tout longo les bateaux mon pandi, fifi si Stone, quand même dans Kotawana, donc bateau surtout au bolingagement, il continuez d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne, surtout bas commentaires, il y a ma belle madame Ngaya Mbalanga nyonso, Karine Mokondi big up à toi ainsi que Evie qui couli, Calamité ba petit ba obima, kitoko. Merci beaucoup. Au revoir. Pona masolo ya culture ya Congo kama masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures et information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima ibele. Hey, Yokadia!